On a la violence, mais en fait, pourquoi est-ce que vous avez prié? Parce que c'est vrai, monolithe, mon ami, mon ami, tu as filmé qui va faire plus de 1 million de personnes. Tu vas mourir à la bac. Je dis maintenant, comme tu me demandes des précautions, je le dis, dans le bas, je suis un citoyen comme tous les Congolais. Je dis à monsieur le président de la République, dans le matin que l'on comme le président, on peut tuer un citoyen congolais pour qui tu es président. Vraiment, j'en appelle, la bandit directement. Je la pièce, et si vous me dites pourquoi tu crois que c'est toi, parce que tout ce qui peut m'arriver le jour, je le vois la nuit. Maintenant, la rencontre de la lettre, personne n'est sans ignorer que l'État de la Sokunda, la criminalité aussi existait dans Mokoyo, il y a pas tout opéré en armes. Il y a pas identifié, va collaborer. N'a pas passé le l'État, va collaborer. N'a pas magicien au Banamoka, si on me fait déranger dans l'eau, tout le monde le savait bien. C'est pas parce que je parle qu'il va te dire. Les dispositions du Bosso, la scène de tous les chrétiens du monde entier, développer vigilance. Au moment où il va tout le monde, la quartier, na fumé, et ça fumé. Au moment où tout le monde fumé, et qu'il a mis la bouteille ici dans la tête, il y a la belle là. C'est parmi les mêmes personnes. N'a pas ça la cabachée dans on a fait, on a la tombe, va commis au bout, va commis colonel, va commis moutouma au bout. Ce sont les mêmes personnes que nous dénonçons. Et nous les disons, le fait qu'il y a un homme qui dit coup d'état, non, mais maintenant on peut pas passer dans beaucoup. Pas qu'elle dit d'abord. Il y a une disposition du Bosso de Konama pour la Moukamabier. C'est pas que j'ai peur, non, je dénonce. Je me fie à la parole de Dieu, la canane, la moutou, la lara canane, la moukarane, la mopé, la zomo, la gozo saïma. Acte des apôtres de Jésus comme Itala. Kobanga Tebaka, Loba, on peut tomber dans le bon Konaï, Asalomabe, Asadi. Mais lui, ils combattront. C'est-à-dire qu'il a un pouvoir de empêcher le monde de combattre. Mais ce que je sais, il était vaincre chanté. Il ne s'agit pas de Baka, il s'agit de toute une communauté de la diaspora. Bayambaye Sunandira Baka. Il s'agit au moins de la qui va monter sur le remarqué. On va finir à la média, va finir. On va finir à répondre. C'est toute une bande qui est organisée. Ça lui sert sur le média. Tout ce que vous avez, il faut ça m'appelle pour le bas. Non! Cette affaire a un lien direct avec les gens qui croient. Papa, n'a pas de qui croient pour que le roi. On est le gars. N'a pas de temps, mais on va s'en faire. On a un bisou de vidéo. Qui se trouve là, caca. Maintenant, la bandée Koloba, parquet, court ordre militaire, la robine de la soda, la reine Manouki, la Koluka, Lélo. La banque m'a côté, ma témoin dans sa vie, même la camp de Bango, qui est criminel. Et la vie n'a pas raté là ici. Je l'ai dit ici devant tout le monde. Pour le Dieu commencer, pour l'État, je n'ai pas dit que je ne vais pas prévenir. Et j'ai dit maintenant, na basena nzambe nyonso basimba na manduki na basena nzambe nyonso oyo bana ofisi mettez-moi en prière. Dieu vous bénisse. Je vais essayer de faire la banquette, mais comme nzambe alakisi ngai elongi ya moto oyo namona ki apesi mbongo mpona makambo wana na otanga komona ye en tout cas na kosenga bakonvoke. Il n'y a pas moyen d'aller vers lui aussi? Non, on ne peut pas aller vers lui, il est l'organisateur, l'instigateur de ces choses. Là, il enseigne à Kaka. La vie n'a pas la poste à Bobé, mais la maman tout. Ah, il y en a qui disent, monsieur, moi j'ai été vu dans mon songe. Je ne te soupçonne pas. J'ai dit ce que je vis 2 fois. Et puis la dernière bâtiment se parlait
Yara oloba so moni ande ba chango yara oloba kaya oloba vraiment to bande mission la show donc voilà to la mugi lelo ka ndenge kino za na curiosité to mone lo mo be apparaître na bokasta Jérémy Makese bo mona yango na baka na banda lungwa papa batu ba ngba ye ba yo lo bo mona ne ba chaki yango o mona ki yango za ki jour nini ezaki lo ya mkoni le mec ngamo ngo lundi na entraînement na kankokolo na entraînement na kankokolo ba tongo na ko na tongo la mo ba déposer ngo oui ngamo ngi ba chango balali na mo ba chipu nga pembe ba kitso ba chango ba ni no ko za nini na ebisi no ba chango te na mo ba chango ba bi là ce monolithe bimaka ba astronaute ne ba kala ça toile ça ba silongo sube tabo tala ba bi triangle wana eza pyramide presque au na Égypte na ngo ba ni to ebite mais ça ba salongo ça botala ngo bien oui ça acier et mon là ba chekule mo de tala oui ngamo ne ba chango bimite ne ba lo ba parce que na ba réseau ngala mo ni ba sise ne ba chango pe quand yo monia so za sur na mo nyongo na sire na mo na di. Merci beaucoup. Donc voilà peu congolais. Donc voilà. Moi curiosité congolaise à la lango to la muki bon appelle mon nom na réseaux sociaux balobeza monolithe et bimara abamboka mususu et bimaka. Bon ngamo pene na mon nom la moneza acier bon je n'ai habité la moni triangle likolo mutu mutaza ko interpréter la ningi na ida bonjour. Bonjour père. Comment na? Ngai Bernard Mwanza. Ouais na bandal. Na zalaka na bandal. Na bandal mais loko na bandal les zalaka ou bien zalaka te zalaka te eza sika. Et où tu as pi tout le monde a réseaux sociaux avec un monopole, c'est monolithe, c'est bimaka, machin et tout. Mais papa mususu le big à mon ende ba opposango pour na yo et rosa nini pour tout le monde ba congolais belé ba télémio. Bon merci. Oh eza biloko monde. Eza il faut nous aller dans esprit pour comprendre la spiritualité pour comprendre. Au moment rayon oh to télémio na yo. Et rayon ba chef coutumier. Donc, na évité ce qu'on est, ça, ce qu'on l'a dit, les gars, on peut se comprendre. Pas non, moi, chef coutumier, ouais. Et ça, le mot ya molili. Ce que baya basali ba cérémonie na bango, ba koya pe, baye banana ndenge na bango basali po ezala pe moi stati. Neti le lobo. Ba congolais tout le monde est belé. Ba linga ba yeba elo ni eza na kati kuna. Congolais la curiosité. Ba linga yeba elo ni eza na kati. Yo ya otale lo eza na kati etali yo te ato otali na kati ozwe loko ato ozwe loko te etali yo nani pour la yo chiche eza bato mystique wana ba chef coutumier o mabele na bango rayon o ya bango. OK jusque là tout ça na baka ya ou to ngato kita sur le terrain tout ça na bandalungwa na baka ya bon to eza étrange parce que ngana za peine na bandal tout le monde a rencontré. Bato belé baza ko interpréter la ndenge na bango mais na réseaux sociaux babi et la monolithe et bimaka ba extraterrestre de ba chango bon tout le monde on a c'est comme si ba implanter en haut tu habité. Bonjour d'abord. Bonjour. Comment on Comment Moïse. Papa Moïse. Vous avez mwana banda? Naza mwana banda na kumbaka moto. Tous les canabaka ya tout le monde a assez haut. Subitement tout le monde yango bat musuba ba posango to yeba ozape mukolo pona yo ozani en fait. Eloko nga nazo témoigner samedi na butu na lekaki ya namonaki eloko te moni na kati kuna eza na eloko moko etelemi boye mais engunzami boye place oyo basali neti basude wana na kati wana eza mwa se ya place wana etemi eza lokola monument mais ezongela eza pembe na kati wana siko na monaki eza distraction wa distraire biso mboko eza bien te foto la mboko belali nga na monaki nga na za sirata na minicho so balobika to panza ba komona boro wana nga bule talabia bule eza ke to panza odone te eza bule to panza te ata mama capitaine ya commune oyo na ba policier na ye bazalaki wana na butu. Musuba abi eza triangle to moni pe triangle wana pyramide musuba abi eza déjà ba signe diabolique mutu na mutaza ba interpréter la ndenge na ye bakozala batie mwa biloko na bango diabolique wana pona ona rochango biloko diabolique rocha na rocha nde bozolo ba diabolique mais nga na yebike na monaki bor moko wana nini bor eza Congo ezongela eza pembe ezongela
oyo eza na okangaki ta photo oyo eza libanda oyo fini est-ce que oza sincère yo monaka elo ya pembe na kati monaki yango samedi ezomona na jamais bakotia elo ya pembe na kati bamaka moto na ngai yango samedi nalekaki awa soki pourquoi nakoloba mama capitaine akomi si c'est depuis samedi lelo toza mercredi mpo ani te lobi bato batonda ebo mpo ani lundi bato batonda ebo lobi ezalaki lundi samedi dimanche omoni samedi na pokwa omoni eboro batongi batie awa omoni oboro baye kotia oyo ya likolo oyo ezalaki te mais oyo ezalaki samedi na butu ezalaki boro moko ya pembe ezongela molai mpe boye te ezalaki wana selon yo papa to alaki te mpo so ezalaki bato mpe banga batonda boye moi j'ai vu ça aujourd'hui na réseau so ezalaki bato banga batonda boye batiaki nde ka te lokola bato batiango kebeni nde bato batiaki yango mona azalaki yaku te mambuki oyo soki ya kindoki bimi na biso so mapato kuna bato lekoma boro oyo ba 2h samedi tozalaki na maître biso bafaze ya libanda alive wana libanda na maître sécurité ya western so aza tokobenga ye okopanda eza na boro ya pembe nde mpe kaloba bongo ya pembe mpo na yo bawanga pembe ezalaki boro ya pembe eya lokola ekeko esali neti nyoka kolingalingalinga boye boro oyo eloko babakisa yango je crois il faut ya hier basengaki courant en hôpital wana ndenge basuda na miso na biso bazela ngwana kindoki na bino bakongolais boro tikola yo poza congolais tiens en général les gars tu sais ça kindoki na biso ya congolais et boro tikola mapa na eza rond-point eza triangle po na yo ebela bato po ekekola pe biso mono teza so babuki yango mais babuka yango te oyebi ndeni ekozala ngo mpe statut bon ouais statut mais statut moi va faire po so monika sina yango pe yimo monaka mystique po avant akende ne bayaki descendre yo lobi depuis samedi lelo eza mercredi eloni esali depuis samedi bato batelemaki te bo bationgo kaka lelo na moi bato ande 104 na butu so monango so premier fois monango esaka bobangi pe engala ba fort lelo bationgo ka pourquoi lelo eza kata na engala mo so mona bonga yobanga ha bunani to twatimbola ngo te belo eza te ngapona ngai ba jeune belé Congo boulé ça te to kemba dans un bambouya la kutu appuyation na to comme la soit ba science to to mona ba ka ba nini ngakuna pa kusubore biminga na okindi non mo selo so bibosa osala ngapena pa selo kombo yiko na beda shu atokufa kaka usimbati okufumbate okufa ah bon merci beaucoup bon et dans la curiosité toza la kin ana bakaya ou pour la ngana monde nga acier bon na éviter bandeko ba bela depuis samedi bachango bon to éviter ce que ce bachango rôle nango zani to éviter yango to kiti sur le terrain nde ba yaki wana to ba siso to ba yaki enda mwasi na mobali ba mwasi la ti robe pembe ya mbala si ya rouge na de qui piqué moko Range Rover moko ya rouge na Jeep Moatesi bon ba biso ba besoin distraction te na ta au Congolais za la besoin ba bon service social ba distrait pose distraction ta bato ba distrait bino monde bozo ko se distraire bango ba distraire binote po bango atelo na bango so bino est-ce que bato so ba lekana est-ce que pone ba telemité e volonté so mo ko tele motala yo mo kaka na top Congo journaliste na amela ka banki utele sala ka benti nani wana journaliste top Congo na ba ti kombo na ye Chéri Kamundi alboma ye mabe aye oh boruana libanga bimi kesu mabona libanga na wa ba bi eza monolithe e bimaka ba extraterrestre numba chango amela kuyu wana bora monolithe wapi amela kuyu loba ya wana babora science ba science ba tia babora ba science to bendele ba silisi balungu mapapa na batima kulungu ba ba cérémonie ba kei to wayo tala ba roti to tali to ba sisi na mo to ene met ko na western to check mo kabiso $20 ko bona ba yanki to lembo na bongo tel biso qui sont allez bon ba mbri. Merci beaucoup. Donc voilà, voilà les l'un des Congolais. Bon, eza tout le monde a raté mais bon, na cas de curiosité, tout le monde a appelé dans les réseaux sociaux parce que ça l'a raté. Nous sommes tous à bandal, eza bandal ton abaka, ça l'a raté. Mais tout le monde y a apparaître. Papa yo polingo lobani. Et là quoi, les hommes en mis sur Batinoske, et allez ba juste ba salaki yango. Nde ba che couleur, ba yeko chawana. Bozo be sembongo mboka, bana mboka nanzala na bango. Apola nga kindoki ya Congo. Kindoki pena Pentacle. C'est le Pentacle baninga. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup à Denis Chibangu. Donc voilà.
ezala donc non oyo ezala nango déjà batiaka pano na Félix. Je ne peux pas faire de commentaires bêtes. Je peux pas faire de commentaires bêtes. Gouverneur, il faut aller bisabiso. Parce que le peuple a curieux. C'est la première fois au Moni Batubayebo. C'est un peu ça. La raison sociale de monolithe. Et bimaka, extraterrestre, et bachéango, et bimi, subabi. C'est quoi il faut gouverner, expliquer biso. Basenga qui est autorisation ou pas. À Loba. Merci beaucoup. Quand on l'appelle sur le il faut gouverner à Loba. Misubabi, donc voilà. Mais en fait, pourquoi est-ce que vous avez prié? Parce que c'est vrai, monolithe. Mon ami, mon ami, tu as filmé qui va faire plus de 1 million de personnes. Tu vas mourir à la bac. Je dis maintenant, comme tu me demandes des précautions, je l'ai dit, je suis un citoyen comme tous les Congolais. Je dis à monsieur le président de la République, on veut tuer un citoyen congolais pour qui tu es président. Vraiment, j'en appelle, la bandit directement. Je la pièce. Et si vous me dites pourquoi tu crois que c'est toi? Parce que tout ce qui peut m'arriver le jour, je le vois la nuit. Maintenant, personne n'est sans ignorer que l'État de la Sokunda, la criminalité aussi existait dans Bokoyo, il y a pas tout basé opéré en armes. Mais pas dans l'identité, pas collaborer. N'a pas passé le l'État, pas collaborer. N'a pas magicien au Banamoka, si on me fait déranger dans l'eau, tout le monde le savait bien. C'est pas parce que je parle qui va te dire. Les dispositions du Bosso, la scène de tous les chrétiens, du monde entier, développer vigilance. Au moment où il va tout la quartier, na fumé, et ça fumé. Au moment où tout le monde fumé, et qu'il a mis la bouteille ici dans la tête, tellement belle là. C'est parmi les mêmes personnes. N'est pas sur la cabachée, on appelle, on a tongo, ce sont les mêmes personnes que nous dénonçons. Et nous les disons. Le fait qu'il y a un coup d'État, non, il y a une disposition du Bosso pour la Moukamapillère. C'est pas que j'ai peur, non, je dénonce. Je me fie à la parole de Dieu, acte des apôtres de Jésus comme Itala. Kobanga Kebaka, Loba, on t'a tombé dans le bon Konaï, Asalomabe, Asadi. Mais lui, c'est combattront. C'est-à-dire qu'il a un pouvoir de empêcher dans mon débat pour combattre. Mais ce que je sais, il n'était qu'un conscient. Il ne s'agit pas de Baka, il s'agit de toute une communauté de la diaspora. Il s'agit au moins de la qui va monter sur le remarqué. On va finir à la média, va finir. On va finir à répondre. C'est toute une bande qui est organisée. Ça lui sert sur le média. Non! Cette affaire a un lien direct avec les gens qui croient. Papa, n'a pas de qui croient pour que le roi. On est le gars. N'a pas de qui croient pour que le roi. Maintenant, la bandée Koloba, parquet, court d'ordre militaire, la robine de Basoda, Baena Manouki, la Kolukana Mama, Lélo. La robine de côté, la témoin de la vie, même la camp de Bango, qui est criminel. Et la vie n'a pas raté là ici. Je l'ai dit ici devant tout le monde. Pour le Dieu combatté, l'État ne pas dit que c'est pas la présidente. Et j'ai dit maintenant, na basena nzambe nyonso basimba na manduki na basena nzambe nyonso oyo bana ofisi mettez-moi en prière. Dieu vous bénisse. Je vais essayer de faire la banquette, mais comme nzambe alakisi nga elongi
ya moto oyo namonaki apeti mbongo mpona makambo wana naotanga kombo na ye en tout cas nakosenga bakonvoke. Il n'y a pas moyen d'aller vers lui aussi? Non, on ne peut pas aller vers lui, il est l'organisateur, l'instigateur de ces choses. Ngai naosenga kaka nabi naza na posa bobengelanga motu te ayana bise monsieur, moi j'ai été vu dans mon songe, je ne te soupçonne pas, j'ai dit ce que je vis 2 fois. Et puis nabengi batu nyonso bayebake dans solana ye ezalaka 10 minutes na sola moni kadute na koloba en public, et je demande à l'état de me donner les moyens qu'il faut pour que naloba likambo wana po batu bayebake eza motu te lokasa likambo bongo baka. En attendant, pour continuer mosala. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Karane Bozomona. Merci beaucoup. Na boss te boss, Ande Maboucha Lomalisha. Tout ça, na baka vraiment, Kinoa n'a trop curieux, Kinoa a la curiosité makasi. Donc voilà, sur cette distraction, Toeba. Parce qu'il y a au peuple a besoin, il y a qu'au vivre dans les bons, le peuple a besoin de distraction. Un bon matin, tout le monde est là, le roi pyramide et veiller vraiment curiosité à bon nombre de Congolais. Tout autour de yango. Ngane na monde le rôle assiette qui na top Congo ba beza monolithe et bimaka misu ba extraterrestre ne ba poser yango misu ba beza aventure. Donc voilà, tu es vraiment s'il s'agit de quoi en fait. Et puis voilà. Tozawana to quitter sur le terrain parce que Tozawa pandisango to quittera là sur le terrain s'il y a un couac, s'il y a quelque chose. Donc voilà, nous morande bozomona. Présentement, tu as été sur les animes. Donc, tu as kaka tu qui est sur le terrain. Na bandalou na bakaya ou tout ça le point sur l'actualité parce que c'est l'actualité du jour, actualité dominée les lots et ça oh ndeko shagi ndenigo actualité dominée comment appelle actualité dominée ça donc tu éviter sur les animes. Pour rappeler à moi la banda tout le monde en côté sur les appels à pentacle. Tu appelles la telle en côté shagi ndeko langa tout ça non la banda. Tout le monde peut batondi la carte de curiosité parce que bandalou on a un jeu tout le monde a un côté. Un bon matin tout le monde tout le monde est là au moins le roi acier la réseaux sociaux ba sibiso les monolithes ba extraterrestre ne ba chango machin pour na yo za kinois za mta idéologie kinois ko samarate na ngo talent la nenga système ya ba mbui biso distraction des années. Vraiment merci bien masanangai et le monde a loba tembende totikaka tembe na kati ya Congo. Omoni ba bikamwa oyo to mona oyo ezaka bisote. Ezaka c'est la première fois té. O ezada soki déjà 5 pays da auto yebi ya libanda ya bamboka. O de bima de ya pana bango e bima to yebi to kotanga yango pe to na États-Unis, to na Canada, to na Angleterre. Toza na Suède na quelques pays mo soki Ukraine soki pays mo 5 mais en Afrique toza premier na Congo Kinshasa pe ebimi na bandal na Kinshasa c'est na bandalungwa na commune na bandalungwa na Tibangu omoni bablo musu totaka tembete po bato bazo ba ko poser pour chinois. Est-ce que jour wango ba chinois ba monaki bango ti ba ko poser makambango pour babi de comment on a ba mona na désert ba india ba yaki ba misu ba india ba misu ba chinois ko to banana ngo to ndima gouvernement de biso sezani gouvernement ko yebisa biso ni les abikamwa et ça marama déjà et ça bikamwa o et ça la mara déjà biso ne ba kinois logo la so ba logo biso so do bike ba bi lelo kete makamwezo bonga ya Congo kinois nyonso ataka tembe président Félix yaro alobika azobongisa Congo oyebi ke belé bazo tia tembe mais biso to biso to etake ba peuple oyo tolingaka mboka na biso tolinga pe ba autorité na biso yango moi tozo tia tembe te po toyebi Congo na biso zo bonga kala mingi te Congo na beza ba mbuya ba distraction non eza ba mbrité ya ba mbrité ya pe ba distraction te ça peut m'embrouiller. Merci beaucoup, Chakidon. Voilà, les amis, on a passant. Tu quittes sur le terrain parce que ça, actualité, ils ont dominé sur le net. Donc voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Zaki Lelo, tu quittes sur le terrain. Ce que c'est événement, tu as téléphone, tu as bengi miso ke lomo baby mina bandal et lomo baby mina bandal yango to kitaki et bimina quatre différents pays ya loba. Voilà, ya loba raciste. Monolithe, ba bengo
même statut. Merci beaucoup, Bimi et Bibi dans l'autre, dans 4 pays différents, quand on est au Chaga lobby. Donc, ce passement arrive à la fin. Boucle.